Otomonio à la morgue, quoi c'est Solandi nani? En fait, ceux qui n'aient awa, nalandi mwana, TJ Kabamba, oyo azaki joueur, et le Seigneur a décidé que TJ azalate parmi biso. Toko lobelo côté, si ce n'est pas dire merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Nzamba pesaki ye pa sepeli azwa. Teja zaki mwana tolingaki mingi na bana nyonso. Tolinga teji mingi, teja zaki respect. Teji malgré zaki joueur, so zolo bana teji likambo. Teja tchake lungnase. Réponse à teji za koseka. Teja za obenga bat nyonso ba mama. Mais le Seigneur a décidé autrement. Toloba nini pa nzambe. Ok. Balandi. Binomo bozomo na bomwe kinde mama lobi. Aza la passe comme on a kobungisa moko ya mwana na bango. Oto ebina TJ Kabamba. Mwana ya papa na biso, mwana ya koko na biso Masasi Kabamba. Oto benga la kombo ya cartouche. Tozaka rotambola, tozoluka. Oui, quand tu vas rotambola, to moni papa na biso, koko dire bonjour papa. Bonjour papa. Papa to monio na matanga ya papa na biso Kabamba. Ibisa biso émotion no ezani ni yako ya na mort ya lilo. Donc ndenge nazali awa nzoto na ngai ezokolenga. Donc epesinga pasi mingi makasi. Tango nabengaki mangobo uti la poto aye nabengi nakomi pa na ye place azali na hotel wana na Africana Palace. Mangobo ayebisinga yeke Masasi abengaki ye mwana TJ akufi. Ngana kamwe. Peut-être tozaki na Masasi vendredi wana bauti kopesa biso biloko na mosala kuna na RTNC. Ye pe azwi babiloko na ye pe ayebaki te ke mwana nzoka nde aye kokufa. Donc pasi mingi pita moi naloba. Ok, merci papa na biso. Wana bomoni papa loba tozotambola tomoni ndeko na biso yaya na biso. Bonjour aussi Mchop. Ouais, bonjour, grâce. Bon. Tomoni na morgue awa ko biso olandi nani? Na ebité sango penza nde beti ya kake. Na ebité msu façon de bomona biso na ndenge le toza boye. Na landi mutute. Na landi mutute parce que papa c'est là za papa na ngai. Groupe Salongo, nga na travaille na groupe Salongo. Likambo ezui papa c'est les ubisson. Yango toza na mort de obimisa ebemba TJ za lekio ya biso. Lekio ya ngai parce que bato na poto ba otala ba mona déjà joie leki na ngai na film. Ozomon. Le TJ akufi ezelo mo ya passé, akufi na moment OK le 1er janvier, jour bat bazo fêter mais biso to lela. Ozomon. Yango wana. Boyoki ndenge Rosin Mchop alobi eza passe ekoyeli biso ba artiste comédien comédie to ba ekoyeli média mobimba parce que papa Masasi aza mutu munene oyo asungi batebele kadu ba tozotambola na moni susu mama na mpandi nazotambola na solo na mama oboyo kaka bomonaka. Bonjour maman là. Bonjour. Boni. Moi mke yaya. Moi mke museki wa makama mokili kaka. Mama mokili. Bon, tout le monde na morgue, maman, bon, boyebi déjà, tout le monde na morgue, moko c'est biso impression ni za awa la morgue. Bon, na morgue toye ko accompagner ndeko na biso
masasi akufeli mwana yango to eko accompagner. OK. Mais accompagner ndeko na bango papa masasi onga na kobenga papa koko cartouche ba accompagner. Boko c'est so impression ezani ko yoka sango yoka kike TG atiki bino. Atiki biso. Et ça là que non ndengeni. Et ça là qui n'a pas si makasi pour le 31 décembre tozala ki na ya sele na musala na RTNC. Tozala ki yo tozo solo là nde azali ko annoncer biso ke bazana TG na hôpital. Mais ndenge to solo là ki abandai ko la biso pende évolution ça va. Na par rapport au hôpital bazaki tamba comme na mama yemo évolution za ki bien. Tozaki nelika to yokani pe lundi to lekisa ba fête mardi to kokutana. De lundi bazo benga ngai que TG à Tikibiso. Et ça là qui passe pour TG zali bano biso to moni ndenge babota mi baso kola basa bana biso. Et ça li passe et dérange qui vraiment ma casse pour ya sele ko bungisa mwana ya mukolo bongo et c'est le ko ya facilité mwana oya bandai déjà ko bunda nazo sa mwa musana et c'est le ko facilité yango to mona ki il faut to zana e bandai tisuka to consoler libota nae. OK, merci, mes condoléances. Merci pareillement. OK, quand tu le baki, tout le monde est sous maman na biso, bote maman. Bote papa. Moi tout qui déjà est sango ya passe. Trop que c'est biso tongo za ki sango na ka ki wa ton betu na matoi. Et ça là que non ndengeni. Courant. Ngisa ki makasi. Kanisa jour en auto juste sango za jour nini. Le 1er janvier, tout le monde a sepelaka année nouvelle. Mais bisoto sepeti te zui message à ma bé ya passe ya mawa. Ya mawa o to zela kite. To yeba ki ya solo moi na fazo bela mais to zela ki liwate. To zela ki de guérison ya cela bimana moi en hôpital. Déclarer quelque chose, à partir d'ici, qu'est-ce que je vais dire là, OK, merci. Oui, ça. Oui, voilà, nous sommes tambola, tu écoutes un président na biso ya to kanisa. Bonjour papa JP. Oui, bonjour. Bonjour. Tous en deuil. Oui, papa tout mon yo awa. Ezali maman. Papa tout mon yo ko ça ton ko ki sango ya mwana avec cartouche et ça là que non ndenge. Nazari est en hôpital, Nazari malade, Nazari qui on a. C'est à Koufi, on était là. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. OK, bino boyoki o aza président à to kanisa ndé boyoka ya président to kanisa. Est-ce que président message ne okopé ça na ba o balanda bat na matanga te conseil ne okopé ça bango. Les Oueza Mbila, ils auront moutonio ça. Le loka bamba perdre moi nae. Lobby pay ils auront moutomusus. Donc te barande tout temps bon à ça moi le loyo boya mninga lobby pay obeta na porte na yo. Ils auront mon condiment dans le pas on a moné na kanga tcha méchant. À ce ça va na quartier te. Mais mon kola ku fait la fongoli porte à zéro de bakota. Tout ça l'aura ba conjoint te. Les ambi les anzela batunios. OK, merci beaucoup. OK, les ambi.
Comme na place, bonjour papa là. Bonjour. Papa to monio na matin a été. Je crois que c'est mon son ni Isali. Patient ma casse. Moi là très jeune. Marié à droit nature mais fallait pas. Mais nous avons même tapé sans même tazo. Ok, to qui nzambe comme tapé saka, tozo continuer kaka, tozo luka ba yaya ba jogo, to kosola bon mona.
nzambe eza normal na olobelo nini nga nasala liwa te eza nzambe liwa eza normal peut-être omoni yango mpo boyebi bango so boyebi bango te liwa eza normal po bakomona bango eyebani yango bomoni yango me liwa eza eloko moko eza normal nga na yo na ye tokoki koéchappe nango te. Merci à Sila Lolenga Utukoloba. Nini sikoyo mutu ya kokoyebisa bandeko oyo bazolanda. Nayaki ba question wana te, naye matanga, naye kolela na oyo aza olela to olela na bango elongo. Voilà. OK, merci beaucoup Feli. Mwana na ya mobile oyo azaki joueur. Nini kokoyebisa bandeko bazolanda yo pe o bazolela na bino ba artiste elongo. On a le bagage à passer. Tolandi vient na biso, baene na biso ya musala oyo. A père de moi na jeune garçon boza penda mawa. Yango mawa na biso ba artiste et comédien. Toyoko kabola mawa na grand frère na biso, aîné na biso ya musala donc.